Lokole Mbote bandeko balandi ya radio Lokole bisika nyonso bozwami, merci na confiance oyo bopesaka émission kaka moko oyo édifiaka non seulement bana na Nzambe mais communauté congolaise nyonso tout dans le monde entier. Ngai kombo na ngai Fiston Pelende Tata Sedek. Oui, merci na ndenge ozopesa biso confiance ya kolandaka biso chaque fois, mais tosengi na bino bo s'abonner massivement na chaîne na biso Radio Lokole TV et pas wapi tolekaka et puis na et pas ba partenaire na biso mosusu pe Mamo International TV Show. Ba masolo tokote kobeta epesi panique na ton esprit dans le monde entier. Epesi moi plutôt pas les bandeko bazali ne sengote. Lisolo mo tobeta ki ya ndeko afi. Alors epesi moi mbutu il paraît version oyo ndeko afi ki nango ezalaki version ya lukuta. Webi lisolo ndeko afi oyo ezalaki il paraît mobile ya ndeko afi abane ko mana certain ndeko moko mususu boye. Wana version oyo afi alobaki balobi ezalaki bongo version lokuta mais tosengi na bandeko wana soki baza na version solo babenga biso bapesa biso vraie version pour biso tobetaka kaka bahistoire vrai. Merci na bandeko basolo ya biso poliment po batalisa ke bango basali na droit de réponse na makambo oyo ndeko afi alobaki. Kasi lelo lisolo ezali nini epesi pasi mobali abotisi leki ya mwasi na ye epesi pasi. Mobali ndeko mutu ya bandundu mwasi ndeko muluba. Siko mobali ya mutu ya bandundu abotisi leki ya mwasi na ye ya muluba epesi buzoba. Ava tokoma na lisolo na biso tokoloba boye Lokole ebeti na mboka ya Johannesburg epesi pasi bandeko. Mingi ezalaka bandeko basi kaka ata bandeko basi te na bandeko mibali kimoyibi. Mwasi abongaka na moyibi te. Batindele biso audio awa na video, pardon na photo ndeko mwasi congolaise ayibi na shop na Eastgate. Bandeko bona laso na monde entier Eastgate ezali shopping center moko ya munene. Ezalaka awa na Johannesburg. Ndeko mwasi akei na kati ya shop na shop ya bilamba ayibi bilamba epesi pasi. Bapesi biso kuta photo ndeko mwasi wana na yebitela tela bino photo ndeko mwasi wana to ndenge nini. Vraiment epesi pasi. Boyo kana ndeko apesi biso lisolo makambo azoloba mais eza lisolo na biso lelo te. Na lingi boyo kaka makambo ndeko alobi a expliquer comment ça s'est passé. Po ndeko wana bakangiye muyibi tanga okende na shop ko yiba amonaki ndeko congolais mususu asalaka na shop. Aleka apesi mbote ndeko boni bien. Mais tanga kei kuna ayibi bayo ko yebisa ndeko bakangi na shop ayibi. Ndeko congolais aya kosola ndeko wana boyi ndeko wana bandi kokosa o ala sud africaine mais aza congolaise epesi pasi toyo kana ndeko ndenga expliquer pona ndeko ndeko congolaise ayibi na Eastgate na shop Edgas toyo kana ndeko témoignage ndeko oyo voilà totela bino témoignage ndeko oboyoka wapi na luka mosusu. Voilà. Témoignage ndeko oyo totiango esika nini voilà. Tout ça retrouvé sur mon audio wana je crois audio et mon ani susu te mais ndeko oyo bazoluka ye ndeko ya mwasi oyo nayebi te tolakisa bino photo ya ndeko oyo ayebi ndeko oyo toyebi te so bozomona ndeko oyo ayibi na shop na Eastgate ayibi na shop na Eastgate. Qu'est-ce qui s'est passé na expliqué bino wana ndeko banaye kotambola inde tina shop Edgars avant comme la shop Edgars congolaise moko to pe congolais asalaka na shop voisine kuna apesi ndeko mbote boni ndeko o malamu ndeko wana tanga kei
à côté na shop ye wana shop je crois moi bon ndeko ndeka bombe asa ko bombe donc a te bilamba yi bilamba mi fini kido alati bilamba so pe ko de bilamba et ko pesa ke ba reverser ba kangi ndeko wana pesi pasi so to so bombe elonga ndeko bosala kama na musika omoni ndeko ye wana bakangi ye batuni oza mzamboka nini wali kokosa ya sud africain me babi ndeko tanga madeko ya abaki lingala apesa ye mutu ndeko mbote donc to ko s'éterniser wana te tout le pesa ka conseil bandeko basi bosala attention to yaki ko luka na mboka oyo ata bandeko apoto ba yibaka na ba shop ezaka bandeko afri du sud te please to yaki ko luka na ba na poto na ba na Afrique o ba na Asia moyibe futaka te luka ole na motoki na yo bandeko basi to sala keba siko bakangaki ndeko oyo bakena ye pa police to yebe sika zate suite à famille na epe ezate to lakisi bino to pesi mulo to beti mulolo ndeko oyo yebe sika ndeko azali abenga famille na bango ala bakena bakangi ndeko po ayibi bongo na shop ya Edgas na Eastgate. Voilà. Lelo lisolo ezali nini? Ndenge tolobi ndeko mobali ya bandundu abali mwasi na ye ya kitoko ya muluba. Et puis na comprendre te balobaka bata bandundu bayoka na te na baluba. Mais komona mibali mingi ya bata bandundu babala ga basi ya baluba. Na yebite po ani. Po bazaka ba kote mokote bada banoko ndeko wana pesi lisolo azabongo na Luanda. Alors tout temps comme on a été pour aboyer na yeba problème to beta lisolo pour tirer la leçon pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Abi ndeko mobali ya bandundu abalaki mwasi na ye ndeko ya muluba mwasi na Kinshasa babande kofana na commune ya Barumbu basali vina bango baboti mwana moko mibale base décider ke balungwa na Kinshasa bakene na Angola na Luanda bakena Angola na Luanda bande kofana bongo na Ojaenda mankambwa masolo mingi to beta pesa masolo Ojaenda Roger Kisunga Ojaenda nde mankambo nazoko ya Luanda kana mingi te donc nakuta na bana Ojaenda bande ko bakomi na Angola na mwasi na ye na bana bafana na bango pe bien kitoko doki bazo bunda mais vie bande ko simba penda malamu penda te ezaki le haut et le bas siko tango akobaki na mwampia ka muke et pesi ke mwasi ke mwasa ko na pia mingi te. Qu'est-ce qui s'est passé? Mwasi mo ya muluba abandi ko déconner obala okelema musala yazo kelo ba agenda na ye bali ko timisa mbali tike non mwasi na yo so okay ya ko tsaka mibali mo agenda bloko mo ande mo et ça dit que jour mususu mbala kosi ka ke musala te abatami quelque part ba bengi siko non ndenge zali awa yo tsaka temena yaka siko mwasi na yo akana mbali na ndako mwana mai pasonga mwana mobali ya bandundu po sala confusion te mwana mbala bandundu azongi afungoli ndako akoti boye akuti mwasi na ye na mbali lisusu bitumbe bandi ya kosakana te mbalala alokoti bilamba akimi parce que lui il nous intéresse pas sikoyo ntango batikali qu'est-ce qui s'est passé mobali abeti mwasi babundi baswani na kanda wana mwasi ayusa na mbele abambi mobali na ye tanga bami mobali bala katani pota awa zoki et pas ça que va bien te mbila tia yaki bazi mobali ba déplacer ba pesi conseil ti mobali aya kozonga na ye na ndako pe et les gars là moi les 3 mois après mobali a 6 mois ça va promettre na monde ke na Kinshasa yo zelanga awa na bana na kwa kozonga dans quelque temps na sala ma coopération na Kinshasa ba bengi ngai et bon na ya kozonga. Entre temps mobala sala ko la bomi moto na mwasi na ye on dirait azongi bolingo susu mwasi pandimi mobala ke Kinshasa o mobala kendaki azongi tebeka mutauti pa ayi Luanda azongi maboko pamba te bien sûr azongi na mwe loko tala ko ozonga mboka senga na mwe loko mobala tanga azongi azipenda ko afuta na Kinshasa kuna azongi yo ako fufuta na lemba mais famille ya mwasi ezali wapi na Barumbu il s'est fait que leki ya mwasi tanga avec no mobali do beau frère na azongi mobali ya yana ya azongi
abandi ya kotala ete kaka nde ezalaka non moi chemise moi $100 moi $20 sikoyo na kanda wana oyo ye asalaki biso babambaki azokisaki mobali pota mobali akamati leki apropose leki ale bandi mpe kobima zabe fefele feti ya kosakana te feti pendant un mois demi 2 mois il se fait que leki ya mwasi akomi na zemi ntango leki ya mwasi akomi na zemi ayebisi mobali ndo nde eza awa nga nakomi na zemi biso toza baluba yo oza mobali ya na ngai otienga su zemi ekopesa mbutu akosakana te nayebi te kozala ndenge nini nakoloba nini mpa na biso mobali arépondre ete nzoka nde papa ya mwasi na ye papa moluba ebeka bapapa maluba papa maluba oyo bazala na mwa eloko kamaradi ya papa asepelaka na mwana ya kamaradi na ye do fi wana oyo batie ezemi epai ya beau-frère na ye kamaradi ya papa na bango asepelaka na ye ayebisaka ye me aboyaka sikoyo jeune fille amoni ke ngai nakomi na zemi boye bamonaka eza zemi ya beau-frère na ngai ota mbutu ye moko aki koluka papa wana do kamaradi ya papa na bango alingaka ye ayeno tatu nangi tosolola namoni olandaka nga bona réfléchir namoni ke ezala yango mabe te nga na kolinga na ngai yo tatu mpa sepela bona yango doki talaka mwasi ya mwana moke aye kolinga alanda ye yo moko olandaka alingaka te soki aye komitika sikoyo mpa na ye moko ekozala ndenge nini me tatu nalingi nayebisa eloko moko wana mwasi mutu ayebisa tatu donc mwana ya petite fille oyo basente pa beau-frère na ye abomoni ngai naza awo nalingi na ngai yo me naza na zemi oza na zemi na atie yo zemi wana ono mwana ya classe na biso mono otangaka na ye atienga zemi me azomona ata kimi bon tatu mpe atandika intérêt po me atenga nakozala na yo me tokosala na yo mariage toujours okobota ya pas de problème allez bandi mpo nkumbana ye na tatu wana bandi mpo nkumbana tatu bakumbana tatu mbala moko ebimike no zemi neti ya tatu nayebi te soki ezala ndenge kote baluba yo ozwi mwana na yo camarade na yo mpe alingi mwana na yo oyebi ke camarade abimaka na mwana na yo ofandi na yo mpe nye nayebi te wana bandeko baluba nde bayebi esalamaka ndenge kote na bango puisque tobetaka lisolo ya pamba isafeke sikoyo fi wana mpe ayosala nini aboti entre temps mwasi ya mobali atikali na Lwanda mobali aobenga mobali akosola mpe na mwasi na ye non en tout cas nakoya kala mingi te nakoya nakosemaka nyonso nakoya kozwa bino po tokende poto ye koto asala bebisi makambo deja mobali sikoyo ya mwasi baza famille no ayaka mpe na ndako babokilo ayebi akutana papa bokilo na barumbu basololi bale mwa fufu mwa nini kokali ezalaka mwa tamba bale papa bokilo ayokanisa nire mobali ya mwana na ye oyo atikali na ngola azoya kotala bango na cadre ya famille kaka nzoka mobali wana azoya kotalaka nde mwasi na ye oyo aza na zemi tala makambo ayaka bayambaka ye bien ti mwasi oyo basali nini aboti ntango aboti sikoyo tatu sikoyo promesse alobaki no ngai na kobala yo kaka soki oboti ntango aboti 3 mois après ale tatu aye mamoko bapesi biloko ya libala makambo nyonso tu jour sikoyo fo basala mariage coutumier fete ezalaki na badeke ba 16h ti ba 18h kaka nde bakotaka mwasi bakoti mwasi mariage coutumier kaka nde ezalaka te tatu afandi na mwasi na ya jeune fille bavandi wana bamona kaka boye le muntu tata ya mutu bandundu jeune garçon ne babuta bandundu akoti na fete papa mona mpe normal papa bokila mona normal ke no aza da muta famille aza famille na biso aye feti ya leki ya mwasi na ye abali sikoyo leki ya mwasi oyo aboti na beau-frère na ye atika koyebisa beau-frère teke na kobala jour boye elle a été surprise jour wana ya mariage coutumier feti amona kaka beau-frère akoti tanga moni kaka beau-frère akoti kaka boye epesi ye panique mama fi atelemi na kiti afanda ya kiti ba marié ye na mobali na ye tatu abandi kokende vers
beau frère na ye. Oh mbala mo papa na bango lobi yoke wa. Oh non, papa na ina servir beau frère quelque chose. Oh zonga fanda wana. Est-ce que yom do servir beau frère non? Et on olia on servir nini? Ba bazali. Abengi ndeko na mususu di malu servir beau frère na bino wana. Beau frère afandi ba ile bloko ba bino na oliate. Oliate wana fête ambiance ko do saka. Oh mbala mo beau frère bokata musique. Bakepa DJ bakati musique. Azui micro. Oh na sana leka bakoloba. Oh sana leka bakoloba ni koloba na bife bazana fête bazolia bazomela. Likamnia koloba sana ngo koloba ni. Likam trobeta oyo bandeko esalami samedi. Samedi na barumbu, bandeko ya barumbu. Commune ya barumbu o bazana poto, o bazana Afrique du Sud, o bazana Asie, o bazana Kinshasa boyebi lisoto obeta oyo. Mtapesa biso kana Angola epesi somo, epesi panique. Azui micro abina sana kamba koloba. Tata bokula telembango ayepe bele atika makama boye ba sa fête na yote koloba nini na fête abatu bote. Na sana kamba koloba. Osala kamba koloba nini? Loba. Ono mutu obobali si wana bozolo bageza mwana ya tatu, eza mwana tatu te, mwana oyo eza ya ngai. Oh! Mwana oyo eza ya ndengeni yo oza mobali ya grande sœur na ye. Ekomi ya ndengeni. A expliquer makambo wana. Non, ngala bana ko bimana ye. Ndenge zawa. Ayesenga komi na zemi apesa nga suite te. Ndenge nga na yaka awa, na yaka ndeko solo na mwasi na ngai, atakeleke ya mwasi na ye pa koma mwasi na ngai epesi pito pale. Papa bokilo malamoko kambaki. Akamba mbaye na mai sopela mai zo mai. Papa bo sopela papa bokilo mai ti papa bokilo la muki. Fete kata yi panique osam. Tala ka loga na micro panique osakana te. Mbala mota lobine mwana tatu ya kobala mwana atire malembe. Asi famille na ye ale tokende. Bakenda bango libale katani. Libale katani. Cérémonie où tu as dit bah il pesa biloko ba pesa kina nute. Ba si biloko na bango bakei et pesi pitopal. Siko bana ya quartier bande comme ça ba cousine ba mondenge wana et pesi pitopal ale ba weleli sikoyo beau frère. Ba beti beau frère, ba beti pour la nini pour kaka aya ko bebisa soirée, il fallait qu'il pas alo makambo wana jour wana. Osali boye pona nini, osali boye pona nini. Sikoyo tatu kokenda ki wana akenda kite kaka la même butu wana ba mwana basoda ba yozonga bakangi jeune garçon na pe ko beta la goni batie na kasho et ça va gilobi samedi et le dimanche to beta lisolo je bolanda ngo pe bokoyeba bokake comme le jour tu vois bolanda ngo lundi to mardi garçon wana sikoyo azana kasho bandeko na yeshi ko bolanda no ba bimisa garçon na kasho pona ni bakangi ndeko na bango asali nini siko epesi plutôt pas les samwe ke siko na loin pas ya mwasi na ye que non mobile na ndenge ya liwana aboti na leki na ba expliquer mwasi na epesi plutôt pas la osanate mwasi ya habité akosala nini atali ko lela soki nga bana ko sala mabe eke na zokse mobile na ngai anda ko sala mobulu est-ce que mobile na ngai mona pour punir ngai fallait kaka abana leki na ngai tina zemi tale yo nga te famille mbutu epesi buzoba ko sakana te bandeko ya Choc Love mapendo bino bokenda kali kolo na bosa Nintendo ko porter pilote commandant de bord na ba chéri lokolo ba Gert Soki tala lelo yo siko toli ko yeba te faute za ipe nani ndeko mo azaki ya mulu balobino ndenge salami ndengo wana yaya na leki babina mbali moko il faut moko na bango akufa. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bandeko baluba bo expliquer biso. Et puis si passe ndeko apesi biso li solo abito beta li solo pour te ba réalité o ezele kana mukili asengi conseil te abi beta ka li solo pour pesa conseil faute outé pa ya nani mobala sala gare ko sa ndengwa na pona avenger mwasi na ye mais comme tu na zemi orati katata zemite ye aboy ba yiba mwana pas tatu ayako makambo na fête s'il vous plaît tala makambo baby et puis si passe
lisolo ya lelo esuki wana epesi passe. Est-ce que tokopesa mobali wana faute oyo bakangi ye to faute eza pa ya mwasi na ye moto abandi kosala kindumba yango esali mobali avenger na kolinga leki ya mwasi epuis abebisi makambo abebisi vie ya leki ya mwasi mobimba epesi passe. Sikoyo boye azose retrouver na prison. Bandeko sikoyo mobali bazoya kosenga pardon pa ya tatu akende koretire caisse mpona babimisa ndeko na bango. Est-ce que ndeko mobali wana ya moto bandundu batika ye avaa na prison nanu kuna asibir nanu conséquence to babimisa ye epuis soki abimi azongela mwasi na ye ya Lwanda to abala sikoyo na mwasi ya Lwanda na petite sœur po baluba pa abi esala langolo mo to bala 2 3 4 femmes mais la famille moko c'est ça le problème et puis si passe bande to souffre to partager l'histoire le suki wana to nga to partager wa to yeba plus aka careful bande ko ya basi baleki ya basi yo oyebi ke mobali o atali mobali ya yaya na yo ata ye na ba tentation ndenge nini okondima pona nini ezaka pona pasi ya kisasa to pona posa ya nzoto to pona esengoka olingi mwana lunda na ebite kutakuta ngola na ebite ezosala ma partout ata bale bazokuta Johannesburg Afrique du Sud bale bazokuta Europe bale bazokuta Amérique ndenge moko complexe pona nini na mutalibanda tâche pour vide baby et puis si pasi bandeko et puis si pasi bon lelo nazali nazalaka te po pasi ya kosakana te na uti musika na kayu. Donc il a aussi vraiment à 1500 km na Johannesburg là il a les net quand il fallait qu'il mette les solos de voilà mettre les solos rapidement pour pas comprendre le feeling que nous étions obligés pour mettre les solos mettre raté mais j'espère qu'ils vont comprendre moko na moko attirer les sons et si quand nous tozali tout la mort de la femme bon se laisser abuser non seulement par beau-frère na bino. Même si votre frère va abuser, vous devez dénoncer. Et ça, la belle na banda ko bona msusu leki ya mwasi afana rappel peut-être ndaku moko na beau-frère abusaka na ye maloba kata to banga peut-être so lobi ko benga na ndaku. Peut-être ça so lobi peut-être ça lobi beau-frère a refusé de soumis en réalité. Azota la paix, so so ngi pa na ngo na mobulu lo kolé za ma pasi. Donc na tika beau-frère ça la mama ça la wana pour na vivre. Mais au Taliban, il y a en danger. Réputation de la famille, la vie et puis s'il passe. Tika aussi sa émission à confondre sa autorité morale et ma mongo non studio Didier Djenga Barabas. Mon ami personnel. Didier Djenga Barabas mbote le sac aussi kozali. Bokulaka bokulaka Didier Djenga Barabas. Talama kamo salami. Donc mingi pe ba beau-frère bokebaka ba beau-frère mingi so ko moni kaka et ça suspect on a beau-frère donc belle-sœur afala pas beau-frère mais beau-frère na ko contrôler belle-sœur wana keba baya basi be fungula pe monsieur moko to sana minute belete to ya kolemba to suki wana to kuta na lobby pour na numéro mususu ya radio lokole et puis si passe to robeta mon prochainement ndeko mbali ba DMX singa kufi na Cape Town. Nicolas Mwasi. Voilà ton goût à ton solon lobby. Pour le moment, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Merci à Maman Naoumbi, la femme à une tige de spaghetti, réalisatrice à l'émission Radio Lokole Masolo. Vous s'abonnez massivement dans Radio Lokole TV. Ton goût à lobby. Lokole. Émission ici.